Ebongo coronavirus ekosila o ekosila te. Ekosila. Épisode 8. Mangola na biso. Tata alinga komela mobali. Nako tumutasi risque. Oh, taba mère musu. Antoya. Tika kobeta ye, ayebisinga nyonso sali. Eza lokuta. Ntoya vanda kimia. Mobali na yo azomona aza na une intoxication alimentaire. Mbedo. Pesanga na nugel wana na sukola maboko liboso na simba ye. Zo docteur. Tunanga nini? Gel wana nga muna tekelaki bango ngo. Ngai. Pesanga ngo. Ntoya mama fanda kimia. Mobali na azomona eza nango ka intoxication alimentaire. Elakisi nini docteur? Donc elakisi biloko aliaki nde yango e compliqué ye mwa ndambu. Elakisi nini akobika? Somba kimia Ntoya, somba kimia. Wapi na pharmacie na bino ya ndako. Mais enfin, osomona te ke ba fenêtre nyonso bokangi et puis ye moko akangi buto ya chemise na cravate na ye, hein? Oh. Cravate ezalaki ya kokanga ntango azalaki komela ti. Il fallait na kotika rapport. Mais dans ce cas, il faut bofungoler cravate yango sikoyo, bofungola ye non cravate. Alamuki, mobali nanga Momoni, nalobaki nini? Kimbringo esali kimia. Azana na posa ya kimia. Nini, ventilateur zo sala te? Bon, Ntoya, yakana ntotia mopepe. Apema, e bongo to mema ye na hôpital oyo ya. Nini elekani awa? Ntoya, nini elekani awa? Papa Kasika, ngape na yo kokuto kaka boybo. Pema moke e bongo to kende na hôpital oyo ya kwe. Pema moke. Sinazalaki komela ti awa, Di calme, pema na yo, pema. Eloko ya grave zate, pema nano. Bon, mbedo. Oui. Totika ya pema, yakana ntoko ba lisolo na biso. Oh, docteur, lisolo nini lisusu? Bon, fonde kaka lisolo soko ko fonde. Bouti bon kolanda eteni ya mombe ya manaka nini esila te boye. Manaka malengela mina lisanga rodesi ke longo na nouvelle société civile congolaise na lisungi ya Abe Communication. Polo kozoba épisode nyonso kene na YouTube koma nini eo sila te. Oko télécharger yango ya ofele. Toko kutana na eteni e kolanda. Ebongo coronavirus ekosila o ekosila te. Ekosila. Mota maboko tokopesa te. Bitambula tokotika te. Maboko na biso tokolave te. Tomi batela tovana na bandako.